eza viva leur gloire l'opposition. C'est viva, 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 Tshisekedi, héros national, président de la République. Premier point, nous allons parler sur l'évolution du travail dans chaque commune. Le deuxième point, on va parler sur l'application du projet de l'installation des panneaux solaires, réception des matériels de l'hôpital. Troisième point, la évolution, il y a préparation, il y a sortie officielle, il y a armée des bâtisseurs, stratégie à mobilisation et à ressources, puis pour ajouter quelques membres dans le comité national. UDPS viva. Ndenge na zalaka souvent l'habitude ya oloba, nazo considérer bino tout bozao babengi ba politicien. Boz à l'aise na réunion au bomoni tolo ba UDPS viva, mais en permanence parce que l'UDPS est dépassé au babengi dimension. Il est cas au babengi un parti politique. Et comment la dimension au babengi état d'esprit. Des fois na solana batumisusu azoye bisoke azana Corée du Sud. Mais fédération ya UDPS Corée du Sud bazana nombre ya 8 personnes. Batinda api bambongo moni pe ba 1000 euros. Donc c'est parti eza Tina Madagascar. Est-ce que batouan tout bouquet ça va monter boya bo sérénie quand alimenter tu sais que dit azao va bengi grand esprit bo betele maboma. Réunion à Lelo, je demanderai à CG. Réunion à Lelo, et ça réunion beaucoup plus technique. La commune va opérer sa rapport. Nous n'avons pas encore atteint 3 mois, mais tout ça au Abengi, plus que la partie politique, il y a un leader, mais tout ça association. Na Kinshasa, tout ça sur 22 communes, tout ça opérationnel. Donc tout ça, il y a un boumou, na lingwala. Pour tout ça opérationnel. Par rapport à fonctionnement, il y a des communes et coupé sa main. Viva. Viva. Sortie officielle Nabiso. Tout ça qui est en mode 6. Totali à lire ndenge bozo pesi la bambongo. Toyepe totali que tout ça la réunion monsieur c'est pas merci ska. Mais balandia on a réussi. Mais pas merci ska. Sortie officielle et que ça la manao babengi centre paroissial, il y a l'église Sainte-Trinité. Et que ça, là, dans centre paroissial, il y a l'église Sainte-Trinité dans des bons noms.
Le budget il y a $2000. 2270 $. Ils ont maintenu. Tout le monde a télé 50, tout le monde a siloé, tout le monde a digital. Donc, la chaîne est au côté de la partie de couleur avant. Le problème est que nous avons un site. Mais cette semaine, nous avons un délégué, il y a un abisso, il y a un contact na Kanluka. On pense que nous avons un responsable de cash, nous avons un mouvement fatiste. Nous avons pensé tout ça, les locaux, il y a Malonga. Tous en a besoin, il y a un protocole, tous en a besoin, il y a la sécurité. Ce qui peut y avoir une décoration, on lui dit qu'à Romoni CG, Natina, tout est bandé, tout ça, ma solo. Comité Nyoso et Kokakosa là-haut, Babengi, preuve, il y a volonté, Nango. C'est-à-dire, fiche Oyo, biso toche on a 4000. 4000 ango, ils ont été photos liées ango. Après sortie officielle, tous les ans, les locaux de Bengi salon aux citoyens. Mais, awa déjà dans le commis membre à ABT, on reçoit carte, il y a membre à ABT. Qui a besoin, il y a soutenir association na bino et puis bozana mukano bongisi pona kobimisa sortie officielle ya ABTP. ABT to éviter ce que yebisa bato nyonso baolanda aux États-Unis partout et surtout na Belgique pour balingaka yo mingi balanda ko mingi. Ouais, merci beaucoup. Na pesi mbote na balinganga na balinganga te. C'est les gardiens du temple. Tozana o ba lobby sortie officielle. Il y a une initiative au Babengi armée des bâtisseurs tisseredistes. Et ça Asbel, na lobby bien Asbel, na 4 il y a eu des pestes. Tozo fonctionné comme ba sentinelle de la République. Donc biso toza wana pona ko contrôler fonctionnement et gouvernance ya mboka. Sortie officielle wana nazo senga soutien na batu oyo baza ba congolais ya solo. Natina ete bako wa osunga biso to sala sortie officielle to bimisa oyo nyonso to récoltaki o to kendo pesa président Fati po soki tolobi makambo ya badouane tolobi makambo ebele ya ba entreprise makambo ba ide bo pesa kinga soki tolobi yango na kuku toke kopesa e soki esalami te lobi bogoloba ke na pesa gite na sortie officielle. Il y aura un discours, programme à déposer chez le président. Donc, na boyi kosenga mbongo pas un politicien, kobandana na chef de l'État, parce que baloba la main qui donne c'est la main qui domine. Moi je vais nazala na babengi indépendance d'esprit, na kosenga na peuple congolais pour peuple a dominer nga ndenge a dominer ka Tshisekedi oyo aza kolo idéologie dans Etienne. Tobandi kocha mokolo to mingi na makambo matali bana mboka oyo ba jeune ba uti ko sala musala pe uti ko la kisolobi banda obotama omona panneau solaire weza ko sala na mafuta mbila. Likanisi wana obandi yango ndenge ni tango omonaki mona mboka lolenge wana eko la kisa musala wana yo banja ki ndenge nini ataki mona mboka. Bon mbala liboso ya ko mona panneau solaire ya esala na mafuta mbila. Nakosala o babengi contact na président natina bakoka ko tiango na o babengi na ba province ça peut créer o babengi ba village moderne donc eza ba initiative yo pe mutu oyo za libanda oza na besoin ya ko investir na Congo les bâtisseurs eza pe canal oyo ko pe ko mema makamuna et pas mokonzi mboka. Nous avons dit c'est lui qui va demander les pourcentages pour Asala pour investissement et salama
s'il vous plaît, Moutouana ko sambwa neti mbongo Mobutu et sambwa. Donc biso pona biso ba 10% zate, c'est un état de droit. Il faut tout respecter ma parole na biso. Toyambaki on a plateau ya tosungana. Outaki kolobela makanisi matali ke okoki kosala lisusu te na gouvernement oyo mokozala sindili ya kotala yiki ndenge mokonzi mboka kosala makambo oyo ekobongisa to ekobongisa te pona kolakisa ye. Est-ce que oko respecter ba mboka bana oyo bilenge mibali oyo basala kate bo bazana simana yo bakozwa misala na nzela na yo awa mukumbi ondimite kosala na mokonzi mboka olobi okosindela mambima e masalimi oyo ye akosala po olakisaka yeke awosali mabe awosali malamu bongo ba bilenge oyo bazana simana yo bakozwa misala ou bien bakozwa misala. Nous sommes entrés à Rosalo babengi programme ya insertion au président alobaki tokoveye nango tokoveye pe na o babengi les 100 jours à président tokosala effort pour to créer oyo babengi office oyo babengi ya ba chômeur ezala kaka bureau ya pamba te quoi tokosala ke ekomama opérationnel. Mais moi je suis le gardien du temple et sa vocation politique. Je crois très bien que oh nganazo sala ezao babengi je sers le peuple congolais. C'est mieux que le peuple congolais a soutenir yo na marambozo sala donc nazaka neti muta nazo sala. Ozo comprendre? Nazana ngaka ne muta zo sala. Bosungisami malamu mokolo mona mokosale malesisi na lié nini pe bato bakolanda yo bakoyeba ekozala place nini po bato bazwa yo awa yo invité kaka ba une politique ya cash na FCC bongo bato alamuka. Bon, le problème qu'il y a na bengi batu oyo bazaba nationaliste batu oyo bazondima que le Congo peut changer tokosala ngo les 6 to poussi ngo les 6 po tozana na moyen te nazo lancer appel na batu nyonso oyo bazoyo kanga oyo bakoki ko contacter pour na ko soutenir courage politique oyo boko benganga na plus 243 85 084 65 55. Je répète, plus 243 85 084 65 55. Merci. Ah oui, nous sommes là à la fin. Vous venez à peine de suivre cette conférence de ABT animée par le combattant, le fils du temple, fils Moukoko. Nous sommes déjà à la fin. Hérotech Kinshasa, Hérotech France, partenaire. Premier partenaire officiel de ABT. On était là pour faire pendant ça couverture à éléments comme je viens de le dire, Hérotech Kinshasa, Hérotech Paris, France, partenaire officiel de ABT. On est là pour soutenir cette œuvre financièrement, moralement, physiquement. On est là pour un avancement. Il y a œuvre, il y a ABT. Vous venez bel et bien de voir offre il y a panneau solaire au Estan Mafutambila et pas partenaire moi ABT Autopesa. Vous venez bien de suivre fils Mkoro qui a parlé. Il y a donc bazo qui ne copes na kan luka pona bambetu kosala kobongisa kan luka. Vous venez bien de suivre ça et là nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci infiniment à Andy Lumisa qui était derrière la caméra et pourquoi pas à ma consoeur Carmel. Merci infiniment mon boss Jean Mpoïka Beya. Merci infiniment à toi. Merci infiniment à tous les abonnés à Hérotech TV. Composez www.hérotech.tv.com. Abonnez-vous massivement. Et pourquoi pas, merci infiniment à celle que j'appelle mon habilleuse de luxe, donc DSK Couture. Merci infiniment. Quant à moi, Miska, je vous dis restez branchés. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.